chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. O ba cité na kati ya Bible. Ba kota to ba appellation au moins tu vois que Jean-Baptiste. Ozo benga neti ke boye. Ezali na ba appellation antique. Oyo ça n'a rien à voir avec ndenge mundele temps à traduire Bible. Bon le kola tozaki na début à colonisation, l'homme occident a travaillé qui na mukanda na pona intérêt na ye. A les peuples a iba mingi ba richesse ezalaki mingi sous la domination. Alors l'honnêteté intellectuelle n'oblige à l'élo bango ba monique comment to retourner ba université comment to sala ba école que na ba désert na ba vallée na ba pyramide na ba sous-sol ba eko découvrir ba makambo ke oya biso to loba keza lokuta peto yeba keza lokuta. Qu'est-ce qu'il faut faire? To sangana na musée à civilisation to ba ko koma histoire ya humanité ya solo nde omoni ba scripture ozomona na musée civilisation omoni eza ba suki lokole linga manenge ba scripture grec yali wana peuple azaki na manque à mélanine biso ba africain to na mbele ya za na manque wana de sala l'homme blanc et puis azalaki ni na antiquité ni na ba intellectuel kasi ba peuple barbare oyo pasa bango tilelo bana utakala tilelo ba botola kaka histoire ya bato ba falfia ba commissaire ba botoli pays ba bomsengi ya ba. C'est comme ça, même ceux qui n'ont pas Finlande, qui n'ont pas Suède, qui n'ont pas pays à l'école à Mali. Bakota l'Isayo, le peuple viking de Baki qui s'est installé, Bakuta qui va guerrier noir. Tout une traduction par les objets ne okoyeba. Nanzo tona biso pesaki objet comme on a ba pikolo mususu ba ko kanga bébé singa. Moto eke lokola ya nguba. Ba di wana ekolo boye. Okomona na batete la bakokate lenge mwasi bale kise yena no abalite bakwa ko bakise ete mususu wana nani abali bana babali te bakotala oyo mwana ayi guerrier bakosala eboy misusu bakosala bango chirurgie pe biso to bandi yango bakolongola ye na ba sexe na mobali bakolongola obe mboma moko atike na moko point de croissance na ezambola ibomona ki on époque ya maréchal Mobutu bagarde de kone baki bomo ezalaki mayela bakoko na biso loleki ya ko distinguer peuple pe civilisation. Papa Simon Kimbangu abotamate Oluzi Kimbangu papa Kimbangu abotamate papa Kimbangu bana na ebe bisato babota bango te mama mulo ayaki moto te ndenge mo mama Kimpavita bomoni mwana na yetu scène spirituelle. Pourquoi na lobi bongo? Parce que ba belge lelo ba confirmer que Dieu le Père c'est qui soloke dina ko ba ke okita na ba mesi ezama acte mala so belge ati fota tata Kimbangu ati na papa ki sokola bibota la Dieu créateur Dieu le Père ba bi ko Dieu le Père te ba comment qui Dieu créateur. Découverte dans Batakoluzu. Ça fait longtemps la bombe qui est amour. Ils ont la Tervurin, ils ont la musée Kebronli, ils ont la Washington DC, ils ont la grande musée où il y a l'antiquité africaine. Quoi? Na baskiptir Congo. Ndenge nini baskiptir ya ba Congo, Congo central et Congo la Congo et ko ba benga ngo baskiptir moko protecteur. Ils ont mis ça tout. Il y a les trois pouvoirs. Divinité, scientifique et politique et la classification. Quand bandé kolobé la Égypte ça signifie terre où il vend des noirs. OK? Tant basa kolobé la pharaon, ça kolobé la grand maison. Donc ndako ya monnaie no place mo konza dans misaka bato avandaka. Après la civilisation empire égyptien, empire, je bien dit, boyoka ni empire, c'est quoi signifie l'empire? Et ko sangana et bandaki, banda Soudan, et Keiti na mokili Asie, et Kotiti na ba Syrie et consort. Tous les alliés empire égyptien. Très bien. Kasi tant empire et ko salama, biso to aki na empire Congo, empire Cuba, to na empire rebelle na mokasi centre ya ancienne Éthiopie, ne biso place to situé Congo Kinshasa. Yesu, Jésus-Christ n'existe pas dans le combo de Jésus-Christ, mais dans le temps contemporain, oui. Mais dans l'Antiquité, ça va Libye. Libye, dans l'archéologue, dans Kalabane, Syrie.
donc ezalaki endroit où ba noir et ba géant bazalaki okitati na ba Soudan voyez sika on a vu biso bokota na internet il y a pas tout si na ba misère il y a pas tout ça sika Sion place Yisu wadilanga vana kuluzu tata Yisu azolela na kuluzu nzambi ame pokoti kingai mwana na simongo non bon que ça va gassi te plaît faut zaka tigeyaka alors Yisu tangu sen wana leki awa na Congo et puis na mbata kuluzu kwa wana etikalaka to memayo na wapo to okende officiellement yo po ozala evandaka des millions d'années ti tangu colonisation ye mindele baluka ko tumba yango isimite ti baye ko kata yango baye ko tonga temple ya protestant so na bosanité au catholique ba bombi place kintini ya kwa wana or roi wazaka corrompu po atumba histoire ya cri ya Yesu ya Jésus africain ba tu ko senga bolimbi sikalate na kamba na ko rappeler au kamba ndenge autrement dit yo mo lobi ezali sur le plan administratif l'état la nelaka yango et tout ça dit bakolo balokuta likapote Yesu azalaki na crucifixion na bandeli oke na ebisio l'homme occident l'homme blanc les tobengaka e pour rouge tout biso bato toboti na naissance ya mokili tango moyindo baskeli na tata mokili awa na centre ondenge babengi la vallée du roi abotami tango abandi kosala immigration changement wana nde occupation occidentale pour mon monde occidental babenga mboka Rome baki kokuta mona mbanza Kongo na Angola Roma Nazareta baki kokuta mo awa place scène ya kolo Yesu neka na pays d'origine ya mondela notaki de bozo mona wana toke komona tous les 22 ministres sont des noirs cheveux crépus noir lokola likalama noir ntombenge chemne elamba yolati après visite Bobby photo kende ko sala ko prélever mes échantillons na Thotmoses premier to bazo longola ba tie na vitre na sarcophage na ye na singa mukanga pose ko to na bande ko batala ye noir et puis basaleli ye symbole ndenge azalaki na bomo sculpture ozomona wana asimbi bato de commandement na liputa na molai na anatomie textuelle ya tata Kimbangu na boye na ye ya 1887 Thotmoses premier na sarcophage bakomi Thutmose on Thutmose ezala ki Congo balobi ki autaki na centre ya Congo na Congo kitasa na mboka yokuti abimaki na etuluka ya bato bayaki bavandaki awa babimaki chamo babimaki cheval babimaki agriculture yende moto apesa mayele nyonso oyo moni ya botongi pyramide moko kaka na mokili Cardinal Mosengo Pasinya a participaka na effort tant ba ko traduire Biblia pour batia mona lingala na Kikongo baza banganga nzambe minene bazalaki wana ba témoin so pona nini bazwaki Cardinal Mosengo Pasinya poni bazwaki Camerounais te poni bazwaki Ivoirien te oyebi pona nini parce que ezali makomi ya bakoko na ye place et religion et kobima n'envahissement alors religion et kobima afin que beaucoup ko la bango bazaki nango en Occident ben est-ce qu'on a histoire il y a Égypte antique afin que bah ça comparer na après malade la peste na sauté ben pour imprimer Bible sikoyo na grande bibliothèque d'Alexandrie tant ba Pierre on nazalaki wana na Alexandre bah pour voir quelques archives qu'on a tout na qui directeur ya bibliothèque d'Alexandrie a ebisinga que bazoyi kaka 3% 3% de sala Bible et ko loba mokande sans tout Bible ngo la sa bibliothèque Bible eza ko référer na grand bibliothèque ya Biblos o eza na grec antique o ba bomba ki les archives nde ba ko sala bibliothèque ya moké o tia na poche monene pas toi Rome et bien Jean-Paul II
nganga monene bato bayaki na Biblia awa tango ayaki na Congo na Congo ayaki Zaire akendaki tina Angola lobi oh baindo bolimbisa biso toloba na bino vérité Yesu azali moto moyendo Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutupasi intense, sinusite, awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango oyo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko la Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, balamio c'est chez Biso Télévision. Bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions. De votre frère Brad Bumba, comme nous appelez le mathématicien de la presse. Un réel plaisir de savoir, vous êtes alors tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes au Canada, vous êtes en Chypre, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Angleterre, vous êtes partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de donner sur notre chaîne. Votre chaîne chez Biso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Déjà plus de 121 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne chez Biso Télévision. C'est simple, allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez. Alors pour avoir toutes notifications, appuyez là où il y a la cloche pour avoir toutes notifications. Aujourd'hui, on est où? Déjà, vous voyez, je suis encore de retour au musée de recherche d'art Kimbangu. Il y a Papa Nabiso, Jospin Luanga. On a eu à faire une émission avec lui. On a eu à parler d'abord de son témoignage. Comment à Komara Kokutana même na Papa Simon Kimbangu, Nandenge, Ayaka Otamu Samukonzambo Kanabiso, la musée où est là qui est centenaire, Kuna Namboka Yakamba. Alors aujourd'hui, on va plus parler de lui parce que tout le monde a eu des commentaires, il va nous tellement ébélé, il nous a eu à expliquer le tableau qui est là, tout le Bela Kango dans l'émission précédente. Et puis voilà, il n'était plus Azaki Sunambokate, si je peux le dire en lingala, à Kendaki encore pour approfondir ma recherche naïe, les loyo, de éviter ce cas où il y a pris Nazu à soupçon qu'a commis docteur en quoi?
pour monsieur Tobanga Mini Batitre Wana. Mais je vais me mettre ici aujourd'hui. Qui tu te lever là, monter dans l'émission Les Kaki. Et ça, qui sont beaucoup quoi. On va parler avec ça. Le docteur, l'artiste qui fait parler de lui en ce moment, Papa Jasper Luanga, lui, il va nous expliquer c'est quoi cette chaise. On va développer ça et puis on va parler plus dans la pyramide, Papa Otaki, avec Kinango. On aura vraiment parlé avec le temps qui nous est donné. Merci beaucoup à Maman Aminata Nonga Labile, merci à Yann Nonga Layanzambi, et puis merci à toute l'équipe des Chefs de télévision. Je suis avec le maestro, si je peux le dire. Aujourd'hui, vous êtes docteur, Papa Jasper Luanga, Centre de recherche d'art Kimbangu. C'est ça, boni papa. Mbote, biso toza malamu, toyambi bino na Centre de recherche d'art Kimbangu, na musée Lohanga. Musée ezali na ba antiquité. Ezali na ba moderne. Musée oyo ezosa la fierté ya le Poso Moindo. Parce que ezali l'un de sculptures eza privé. Kasi lelo oyo ekoti na patrimoine ya Congo. Donc ministère ya culture et art et patrimoine. Na lotomo ya tata mokonzi ya mboka bapesaki biso document to est vrai étant que ba patrimoine pour to panza sango. Na to ki pezebi to ya mbino. Boye malamu mbote na ba culturel, mbote na bai masano. Ya toki pezebi na bakonzi ya mboka ya ba bitelo et bombi savoir mbote na ba conseiller direct ya Grand Boussole Papa Simon Kimbangu yemo sa divinité les boussoles la boussole mbote na ye place izomié na mboka nkamba place o bombi kita boyebi ya moto lobela ya mbote pena. Merci aux yeux prix magistral, OK Égypte, aux yeux trophée, Babengi au docteur. Qu'est-ce qui reste encore? Il y a toujours à faire des recherches, il y a toujours à trouver des solutions, mais qu'est-ce que vous voulez en plus? Et puis, sur l'émission Abisoto Salaki l'autre fois, il y a eu beaucoup de félicitations, beaucoup de commentaires. Il y a peu autant de sous-sous. Batouabo, il y a Rabazan à rater. Non, mais ngala koyi koloba ke soki bato bakobetelo maboko ke oza malamu yeba ko komi pembe na libulu po eto dinda. Kasi tango bato bazotia tembe to bato bakotuna mituna epesaka moyen que o bakisa lisusu bokasi, donc c'est que oza kokenda nzela. Très bien. Toza moto na moto atalaka eloko na lolenge na ye et puis faut yeba ke to hérité mboka nini. Mboka na biso tozali aliéné. Il y a des cela, il y a des millions d'années au Kende. C'est pas nga lohanga to motomo songolo aroyaka kana des jours lo ba changer, non c'est faux. Même Nzambe moko uta kala travailler na ba peuple. Tembe ko benda na mbilinga mbilingeza yaki na tata mokili. Donc to avancer kaka. Bien sûr oui, après le 6 avril na Kamba tozalaki na milulu awa puis toke Kamba après ko uta inauguration o tata mokonzi abula pesaki biso passa nord et que to honorer encore une fois to ki pezebi Kimbangu na représentaki yango puis artiste baso nde na sima bozongi to aki kozwa nkasa invitation monene ya ko kende ko représenter Afrique centrale et yaki pourquoi l'invitation parce que nga nazali archéologue nazali chercheur nali na ba masanga ye otoko bundela combat na ngai ya uta kala to kende 20 ans lelo banda 2000 ezaki la restitution des œuvres. Pourquoi? Parce que tout le monde qui a que eza normalité mboka na biso toza na lona na soubassement culturel te toza ko se repérer na rien. Voyez, même qui est plus loin de ko mboka na biso ba tuer copie ya libeko ya France d'aller ba jusqu'au ba remplacer ezali gi n'importe quoi na mabete mais biso mo esingi siko to koma histoire to réécrire encore patrimoine ya histoire na biso po to tia sikoyo Tokyo abiso peuple na biso le lenge na biso o ezaleli ya musique ya kobala ya kolia ya kokunda ça n'a rien à voir avec l'homme occident mais biloko adesenga temps. Voilà ta invitation
na bemboka qui ils avaient tourné Héros Africa au Pessini na ntezo continuer kasi ezalaki grand rencontre oyo esangisaki bamusée baarchéologue bahistorien ya masano mpe bamusée baso ya monde na bagrand université ezali phare na bagrand maison ya baédition oyo ekoma babuku tel que Biblia oyo kozwa baédition mosusu tomona bakora babuku mingi surtout babuku esanto. Pourquoi rencontre wana mindele to organisme mondial emonaki organisé kaka na 2021 parce que baotaki koinaugurer musée ya civilisation le 5 avril. Bon, quand bayokaki pe que biso na Congo na Afrique to inauguré musée le 6 avril et ça qui bango moi bo pusani que to sangisa pambate baotaki ko kundola na ba fouilles archéologiques ba manuscrits moko na ba papyrus oyo eza kobeta lisitoile oyo parmi batiraki na bible toza na ngolo mukanda bakoko na biso bakomaki ba zone o ba cité na kati ya bible ba kota to ba appellation omwena tu ba ke Jean-Baptiste bozo benga neti ke boy ezali na ba appellation antique oyo ça n'a rien à voir avec ndenge mundele temps à traduire bible. Bon, le cas tozaki na début à colonisation, l'homme occident a travaillé qui na mukanda na pona intérêt na ye a les peuple a yiba mingi ba richesse ezalaki mingi sous ya domination. Alors l'honnêteté intellectuelle n'oblige ya lelo bango ba monique comment to rotonga ba université, comment to sala ba école que na ba désert, na ba vallée, na ba pyramide, na ba sous-sol. Baye ko découvrir ba makambo ke oya biso to loba keza lokuta peto yeba keza lokuta. Qu'est-ce qu'il faut faire? To sangana na musée à civilisation to yeba ko koma histoire ya humanité ya solo pe to zongise la Afrique ba kambo oya ye tant na zolo bela bo solo. Je parle bien na science na zolo bela na histoire na zolo bela na politique eza makambo ba mona ka pe ba yekolaka spiritualité mambo molimo tutikeli bakolo molimo na bembokaki voyage na biso ebandaki na Turquie pamba te musée ya civilisation baponaki kuna ndezaki parmi o ebomi ba patrimoine mosusu na Asie et Europe civilisation européenne parce que Turquie est entre le deux continents l'Europe et l'Asie. Il y a un peu bomoni que Turquie va dans côté de l'Union européenne parce que aza pays moko islamique et puis archive vaza na moso qui ba côté de l'Union européenne ou l'Europe là-bas qu'on les mingi catholique na protestant à quoi ça la contrepoids alors vérité quoi ko bima osko biso to kenya ko mona kuna voilà un peu Zaki 2h30 chacun a qui part il y a minute on va passer ça qui Kassinga a qui chance va faire visiter tous les archives la réserve et le musée dans la côté Nathalie histoire il y a Mundele Ndenge Bandeli ti métissage ya ti le guerrier viking au baki ko envahir les intellectuels noirs au bazalaki ko vendre en Europe ezalaki mabele ya occident te ya ba européen te ne to bien ngolelo Europe ezalaki terre o bako na biso temps baki ko découvrir après l'Égypte temps va traverser Méditerranée na âge glacial et permetaki hein bako na biso ba vanda wana ba émergaki wana kasi tango envahissement il y a peuple viking pour biso de boti monde la salle mina pousso abota na biso ça bela ki donc l'autre fois nini to bela ki kasi pour ce outil na les métissages voilà moni sikoyo to outil ya mo batata ba maman avant ko critiquer to kami ba preuve moni so imoto lobi na bité ke bondima mais lelo yo bato ba ota pour la donc l'homme blanc n'existait pas non l'homme blanc ande ko isi wana ngaka yebani na ngona ba univers bato belé ba neti ba papa eti Tshisekedi batengi na poto hein ba mbuta na biso ebele batani na ba université ba yebi makambo na oloba ba mbuta professeur kamba ibwa cha yake avanda ina kitu ovandi kwa kotala ba diplôme ambonga na zoni na ngo abenga kindeko na ye papa to filo benga et tout ba teka ta diop ba chercher ba ebele so na oloba minti no aussi la ba yebi ke biso de yebi mundele ayebi sikoyo na génération na biso ekomi toujours occasion que mundele yemo so azo yebi so pa simbio na mise ta monsieur ya toujours que de na ba preuve ba image o illustré Sika, selon Bango, se baser pour pas le question aux sources. Oh non, bon, tout est en Égypte, bien sûr, les civilisations, qu'on a biso, sali, et puis s'épanouir et consort.
peuple viking a exterminé vraiment l'homme au Yakutaki. Non, ça la parenthèse au début, on a premier volet. Et pour ça, là, mélange wana ya métissage, nde omoni, ba sculpture aux hommes dans la musée civilisation, omoni, eza ba sou qui le colle les lignes, ba sculpture grecque yali, wana, peuple azaki na manque à mélanine, biso africain, toi na mélanine, azaki na manque, wana de ça l'homme blanc. Et puis azalaki ni na antiquité, ni na intellectuel, kasi ba peuple barbare. Oyo basa bango ti lelo banda utaka la ti lelo ba botola kaka histoire ya bato. Ba falfian ba commission ba botoli pays ba bomseni ya bango. C'est comme ça, même ceux qui n'a pas Finlande, qui n'a pas Suède, qui n'a pas pays à l'école Malili, ba kotali sayo le peuple viking de baki ko s'est installé ba kutaki ba guerrier noir. Ezana ba culte mosusu ba sambelaka ya ba wei ba célébraka yango ezali ba culte oyo ezali na Congo antique. Voilà un peu après Koutakuna to bembukaki na mobembo na cœur comme la biso na Égypte na tongo ezaki to kenda biso baso na musée à civilisation voilà antique où ezali na place Tari eza musée où ebombi des millions des objets antiques oyo ya Égypte uta na première dynastie ko kitana musée à civilisation ba œuvre nyo sur côté de la civilisation et utaki na musée antique. Bayabaki biso baso kuna les archéologues nazalaki motokaka ya yambo oyo nazali artiste sculpteur peintre mais nazo sala pe domaine la science ngana kende maboko pambate j'avais amené les œuvres parce que nayebaki nazaki déjà préparé spirituellement par boussole nini oleka kuna kokoma na ngai chacun azaki débat ndenge zaka faut qu'on défendre des mémos oyo travailler oye nango ko défendre culture na bino. Ngana utilisaki l'histoire du kimbangisme. Pourquoi n'a pas l'histoire du kimbangisme? Honnêtement, na mona quitté na koma histoire aussi longtemps que papa Diange Ndakuntima, je crois na année 70 a komaka livre yo ba kimbangisme ba benga livre vert. Livre il y a l'histoire du kimbangisme les combat livre pour mettre dans Google et autres comme appel je crois ça 26 €. Bato baza na France et on peut beaucoup ça livre vert. Na kati ya livre vert papa Diange na ba paragraphe nyonso okotala vraiment dia sala programme ndenge mokili kotambola na ndenge tokoma lelo na ndenge presque okende na ndenge Afrique kozongela supériorité nango na ndenge ba dirigeant na biso ba okoma kolanda ba mindele lokola ba kolanda sukali ya chocolat na ndenge ba kosuka ba ko reconnaître na mbongo to tout eza na niveau mais ngai étant que scientifique il y a deux paragraphes au ngai intéressé qui ngai 9-14 na 9 lobibo mokolo ekoya mikolo yango na génération wana biso ba congolais quand papa Diange naza ko s'adresser na ba kimbani sazolo ba o église ka ya very blotte azolo bela tous les africains ça qui tourner du monde alobi ba kimbaniste bana na ngai ba ko sangana ba ko construire musée tata kimbao na musée wana ndeko vanda boyebi wana na ba 70 imaginez ce qu'on a 2021 ba kimbaniste a mokili mobimba o toza na kati ya ndaku na ba sympathisants na binoba so biso tout parce que papa Kimba Mwazaya moto aza patrimoine omoni et misu ba bengi prophète bazeza pe mabete parce que moto a prophétisé lobi mamwe komi azana ni prophète misu pe ba bengi pasteur oui papa si Mwazaki pasteur azalaki nganga nzambe avec côté avant asala mouvement donc a piégé qui mindela kota ina kati ya mindele po ayeba bango donc ça dit sur le plan physique bo biso to omona ila ça que démarche ba benga ngo démarche artistique na biso mais démarche moko ecclésiastique papa c'est moi qui père à famille to boya azaki chef à famille azalaki master azalaki yaya maestro azalaki commerçant azalaki na ba compagnie ba Willery Congo belge donc ça dit papa c'est moi qui m'a aussi tu veux azalaki parcours moko dans l'ensemble ya humanité taille ko souksa na spiritualité donc comme bonyo son tobenga ezango mabete mais sauf que ceux qui a se révélé na yo le azal les révélateurs des choses cachées okoyeba qui est qui mbao ya moi ko découvrir en Égypte voilà tant de défendre puis na page 14 balobi que papa Diange dalobi mindele o bazwa ko yiba ba objet balobi que bo pesango bo tumba et tout wana na mike pe ko chapo puis na mungwa kasi ngai naza ko reconnaître ba objet wana eza symbole langage c'est-à-dire qui tu au vandeli na lobi te o sambela
parce que basambelaka image te ke côté lilité comportement bador ça dit au commissaire nzambe liboso na yo ata lelo ko ngana lati eza kombo boye oza ko adorer yako ce sont des babenga ngo des idoles mais les œuvres d'art moni entouré nga batata ba maman ezali langage avant to koma na bible to kolobela ngo avant to koma na mikanda to uti na traduction par les objets nde okoyeba na nzoto na biso pe zaki objet komona ba bikolo mususu ba ko kanga bende singa moto eke lokola ya nguba ba bi wana ekolo boye okomona na batetela ba ko katelenge mwasi bale kise yena no abali te ba ko bakisa ete mususu wana nani abali bana babali pe ba kotala oyo mwana ai guerrier bako sala e boy bisusu bako sala bango chirurgie pe biso to bandi yango bakolongola ye na ba sexe na mobali bakolongola obe mboma moko atike na moko point de croissance na ezambola yi bomona ki on époque ya maréchal Mobutu badala de kone baki bongo ezalaki mayela bakoko na biso loleki ko distinguer peuple pe civilisation sikande bakoma yango na babuko biso be intellectuel le to kotana voilà un peu na page wana papa Diangenda a confirmé présence à l'œuvre d'art, a confirmé présence il y a un objet et puis après si savoir pe réalité na moi lobi ke mukolo ya bokoye ba égyptien zalaki na israélien zalaki na kasi na ko rappeler bino déjà avant place au bazolo bela ba israélien botiaka bino ba kimbaliste tant bazolo bela kimbangu ne balobaka uti na mboka Mandela uti Afrique bazo référer Mandela ta ke mwana mboka les autres appellent na bayo belé ba papa Tshisekedi ba papa Lumumba tout ça ce sont des acteurs bana papa Kimbangu asala ki bazala ba figurant pour ba memali kambone pour bango bazala ki poids ba ko kozala ni na figure politique ni na figure religieuse ni na figure scientifique au moins ba de muzo ba kenda plus que papa Simon Kimbangu atiki église était oui sur le plan spirituel sur la grandeur papa Simon Kimbangu bien abotate pa botamate oui parce que l'esprit ba botamate ba botaka bango te mais sur le plan physique et que ba scientifique asala ki ba scène aye na famille moko abini mais surtout bito kitasiko yo na ba révélation spirituelle bo mona ke ba papa ki solo ke ba papa Diangi na papa Diangi na ba koya on est comme na recherche approfondie au moins donc il connaissait ces alliés lokola étage o même biso na niveau mususu les kasi to 2021 to ko kitama les sous tes photos ke likolo pona ni pona ke papa Kimbangu babotana ite papa Simon Kimbangu abotama te Fulusi Kimbangu papa Kimbangu abotama te papa Kimbangu bana na ebe bisato babota bango te mama mulo ayaki moto te ndenge mo mama Kimpavita bomoni mwana na yetu scène spirituelle pourquoi na lobi bongo parce que ba belge lelo ba confirmer que Dieu le Père c'est qui soloke et ça na musée tervera ozo ba image de la biso afaki mbote na akene ko filmer na ko ba ke ko kita na ba musée ezama art malamu so belge atie photo tata Kimbangu atie na papa ki sokola bi botala Dieu créateur Dieu le Père ba bi ko Dieu le Père te ba kuma ki Dieu créateur tata ya mokeli wana mundene ngaite oyo apesi biso ba diplôme o ayaki na biblia o ayaki na bitelo fo catholique protestant to ngeba école fo yete bo pito yemto aki na système ya modernisme to tika lo paso ya biso to kota lo paso ya bango ya lobiete tala likambo ngai na bombi utakala na bombela bino yango voilà dans cet contexte yango naza koye bisayo que oui la spiritualité n'oblige à aucun na fond mais na bitando ike fo e bakatwali na maternelle toi na primaire toi na secondaire yango moni to tika la kana classicisme pourquoi pour motonyo sozolanda tango akosala ba recherche approfondie ngala zai na ya bakimbalisi tozwaki malongi na malongi ba ese biso tata Kimbangu azali nani to mama ko za biso asalaki nini asalaki miracle ezali introduction ba ko tisayo tango komi ko pusana na obédience ya le Kimbangu songomi kokota okomi siko komona ke tata Kimbangu ndota bola na mutuka te azui bato belé a viré kababwe akomi na Europe azui roi belge a viré kababwe ayene na Congo na minute nini na ba téléphone cellulaire ezaki te me ba ko benga na papa Diangi na kuti papa Diangi na kuti maibisi papa Mobutu yo za na presse écrite lokolo komeli papa na okoma mokonzi munene ko wumela me ko bosa na ba Kimbangu c'était yango moni l'attachement ya maréchal Mobutu na papa Diangi siko baza ba ya mwana peto le bama ite ke
kamba ya mwana Vatican d'Afrique était kamba ba mete Mobutu bokotisi bino kimbangisi biso nyoso lokwa bana bakoko ya kimbangu tokotisa politique na kati ya kimbangisi voilà bomba vérité oyo kiswe eloko wana utuko d'Afrique eloko utuko wana simo kimbonki ngani connaît la vérité mambo bela bomba yango na ko lobela yo balobaka chaque chose à son temps eloko lobi kaka pona kitana mozindo na tombola yango kamba papa kimbangu akina bana misato ba accompagnateur na yo ba accompagner ki tata kisolo kele tata dialo na tata dienge na bango misato wana ba eko bimisa aussi trois pouvoirs divinité scientifique et politique donc nazo pour confirmer que église kimbangi c'est atavaka na politique atavaka na scientifique atavaka politique à travailler à imposer un système pour essayer de faire développer l'Afrique. La politique. Oyo la que l'État congolais, l'État africain, selon ma bongisi, le lenge bango basala qui est Afrique ezal, bango basala qui memo, tout n'a pas bien statut, il y a l'homme noir, tant ba opé ça est indépendance physique, au niveau babambongo batou. Na indépendance spirituelle au esengi ba mayambi to molimo pote Afrika bi kana to ki peze binaye ba kotabula meto respecter ya mote sika est oyebi mapango nyonso église catholique azana la plupart tata Mobutu etake na l'état avec ko signer pesi le lenge moko bandai ko pesa na église kimbangiste parce que ezali église kimbangiste pesa ni na batote nazo ke ni ali ki pesa Ibrahima ezali kuna ezaki ya papa kisolokele oyebe loko na ko moi loko na oloba oza lokola école du savoir hein bato bazolanda na opesa référence par référence ça vérifie OK président Félix Antoine Tshisekedi ake kambazui miko na bibwe mangombe ezali toza pays laïque mais oyo ezali authenticité eloko na biso. Très bien. Il y a des choses différentes. Il y a un autre banakatia. Avant tout le mot église et on dit la grec antique. Biso to zali dans la croyance. Auto ba deko sambela nzambe, nzamba ko ko mela biso zo to sande ba kino baloba. Tango aliénation et occupation. Il y a peuple viking et acte et y pour na ko sa comparer na richesse spirituelle culturelle na biso ba piller avec qui vers l'Occident, ba memeli biso église. Église est un système oyo ezalaki kati na biso te. Biso tozaki na ba culte, tozaki na offrande, tozaki na ba lolenge ya kosambelela. Avant l'homme occident abotama ba créé. Avant Asiata bima, avant peau rouge. OK? Avant pognon soya. Pognon so biso to kosambela. Yango siko komona kolo Yesu Jésus-Christ aya à vivre na terre où il y a ba koko oui place na ngana tuna yomwana ya moto okende otikanga sikona kita tant na bo pesa mission na ça qui nous comprendre oui na sima na ngai awa si tu veux okomona ezali na croix oyo croix oyo avant kende Égypte to kende ko sala ba découverte na Batakuluzu. Ça fait longtemps la bombe qui est amour. Ils ont la Tervurin, ils ont la musée Kebronli, ils ont la Washington DC, ils ont la grand musée où il y a l'antiquité africaine. Quoi? Na baskiptir Congo. Ndenge nini baskiptir ya ba Congo, Congo central et Congo la Congo et ko ba benga mo baskiptir moko protecteur. Ils ont mis ça. Il y a les trois pouvoirs: divinité, scientifique et politique, et la crucifixion. Yesu atikalaki jamais okotama na Égypto ya Berlin. Il y a Berlin, ça dit tant on va ça dit les bakati Congo, bakati Rwanda, bakati Burundi, Brazzaville et tout. Quand bande kolobela Égypte eza ko signifier terre où evandi ba noir. OK? Tant baza kolobela pharaon, eza kolobela grand maison. Donc ndako ya monene au place mokonza tambu sakabato avandaka. Après la civilisation, empire égyptien, empire, je bien dit, boyoka ni empire, c'est quoi signifie l'empire?
et ko sangana e bandaki banda Soudan et keiti na mokili Asie hein et kotiti na ba Syrie et consort tous les alliés empire égyptien. Très bien. Kasi tant empire ko salama biso to akina to ina empire Congo, empire Cuba, to ina empire ebele na mokasi centre ya ancienne Éthiopie de biso place to ko situé Congo Kinshasa ezalaki. Alors avant l'Égypte antique, nos ancêtres bavandaki na centre na Sion. Nde place oyo les Israéliens nde to bengi na mot contemporain bazalaki nde place scène ya christianisme elekaki ya croix. Yesu Jésus-Christ n'existe pas na combo ya Jésus-Christ mais na ta contemporain oui. Mais na antiquité za wa Libye. Libye na archéologue ne to moni na kalabane ko benoni. Syrie. Donc ezalaki endroit où ba noir et ba géant bazalaki au kitati na ba Soudan. Voyez? Sika on a vu biso boko ta na internet, il y a pas tout si na ba misé, il y a pas tout ezali. Sika Sion place Yesu wadilanga vana kuluzu. Tata Yesu azolela na kuluzu nzambiame poko tiki ngai. Donc moi na simba oh, non, bon pesanga gansi te plaît, faut zaka. Tigeyaka. Alors, Yesu tangu sen wane leki awa na Congo et puis na mbata kuluzu kwa wana etikalaka to memayo na wapu to kende officiellement yo po ozala et vandaka des millions d'années ti tangu colonisation ye mindele baluka ko tumba yango esimite ti baye ko kata yango baye ko tonga temple ya protestant so na bosanité au catholique ba bombi place kintini ya kwa wana or roi wazaka corrompu po atumba histoire ya cri ya Yesu ya Jésus africain ba tu kosenga bolimbi sikalate na kamba na ko rappeler au kamba ndenge autrement dit yomo lobby ils allaient sur le plan administratif l'état la nelaba yango et tout ça dit ba kolo ba lokuta likambote à moins que ba koza na vérité ba bombi oui quand besoin na ba vérité belé dans les lots ba ya ki en tout cas mo musuma bo sanga na pe botombo ki bo komeli papa simo te père obo ma biso j'ai le bana no pe ko père pe les ala répéter ba na mo to bombo ba vérité ya mo moni na ba vérité na pourquoi pe père obo la biso parce que to komina na maturité te na mbanda dans les 10 septembre papa simo ki mbanga sali prophétie a commis to benga prophétie na un terme moko ecclésiastique mokolo koya bana nanga bakobime bele libanda bakoyekola minoko to koma diaspora le plus puissant nde ekobima bitumba moko te ekozala na tango molai po l'homme noir l'homme congolais a atteindre maturité spirituelle pour eba ko diriger malamu eba leo to na maturité spirituelle toujours mon ministre enseignement ibi mbongo bana bato batanga te eza manque ya nini ya maturité moto mwindo longwa wapi kasi ko koma na temps moto mwindo l'homme congolais okoma coincé wana bo banda déjà ko préparer bozongi pamba te zana na dile amba wa elamba mo kuma yango pe to ko be mo sika to tika na christianisme voilà Yesu tangu bakoko na biso babimi après sen wana koleka bakeko s'installer na Égypte sikoyo antique ozo continuer non niki kaka bokato niki continuer banani yo babakaka Yesu ne kuluzu ya on doit kende Yesu azalaki na crucifixion na bandeli yo ke na ebisio l'homme occident l'homme blanc les to bengaka e pour rouge tout biso bato to boti na naissance ya mokili tango moyindo baskeli na tata mokili awa na centre ondenge babengi la vallée du roi abotami tango bandi ko sala immigration changement wana nde occupation occidentale pour mon monde occidental babenga mboka Rome baki kokuta mona mbanza Kongo na Angola Roma Nazareta baki kokuta mo awa place scène ya kolo Yesu eleka na pays d'origine ye mondela notaki bato yo batekaki Yesu bakorompaki bango po ete scène wana eleka c'était qui? C'était le Jean Yamaka Mélanie. Faut que la civilisation, il y a mondele so jour sur le kaka rato le sur la civilisation.
toke na ngo zo soit à 2h du temps to c'est comme conférence wana to sous la menazo zo ba grand leader et bandaki na powana alukaki moyen nini a falsifié histoire ya mokili mais na nzela ko amona ki singaka côté les na côté culture na côté religion parce que peuple soit déjà ba buki bino religion na culture yeba bo père des langues bo père de lolinga bo bala bo père bo koma ko bomana ba physique les logos ils a inventé et d'ailleurs pour na bomela nyama le koma boma muto c'est l'homme ya maka mélanie tant no ba loba ka mélanie ya modèle voilà un peu alors pour na mata na Égypte antique toke ko découvrir na tokomi na musée à civilisation ba koti sibiso na ba réserve avant to banda débat d'ailleurs na musée antiquité tant na défendre les mimo ndé ba ko pona ngai na sala événement donc na la artiste principal ndingisa comme mais ba docteur ya ba archéologue bazala ki wana ba ko ba sala scène na côté à mémo interpellé sur le plan physique to technique j'étais là. Avant de tout bandalisa notre côté na réserve à musée. Ndé bozo mona wana toke komona tous les 22 momies ce sont des noirs, cheveux crépus. Noir le kola li kalama noir tombé chez et lamba yolati. Après visite Bobby photo kende ko sala ko prélever des échantillons na Thotmoses Ier. Thotmoses Ier tant bazo longola ba tie na vitre na sarcophage na ye na singa mukanga pose côté na bande ko batala ye noir et puis basaleli symbole ndeka zalaki na bomo sculpture ozomona wana asibi bateau de commandement na liputa na molai na anatomie textuelle ya tata Kimbangu na boye na ye ya 1887 Thotmoses Ier na sarcophage bakomi Thutmose on Thutmose ezala ki Congo balobi ki autaki na centre ya Congo na Congo kitasa na mboka yoti abimaki na etuluka ya bato bayaki bavandaki awa bamemaki chamo bamemaki cheval bamemaki agriculture yende moto apesa mayele nyonso oyo moni ya botongi pyramide ya kosala mayele ya science na Égypte antique ye moto abongisaki valait de roi na lieu funéraire na ye ozomona façon ya purification ya komona ba égyptien na boya libato ba kosokola makolo ba kosala boye okoilala na otefolia tout wana ni kozomona na ba papyrus awa comment le kambwane yaki ba koko na biso wana Thotmoses Ier Thutmose ndiwe so Thutmose engolo tsa motu moko ya le nez de baobi Esaü na Jacob autrement dit ndenge ba traduire na Bible parce que faut pas que Bible ni apôtre Paul ni Pierre ni Noah ni Josué ni batoto batanga ne bakomaki yango Bible ezali ba manuscrit papyrus yango tozana ba tata ba maman tout ça ba fax tout biloko bakoko na biso nso ba ko bote boke ba ezali biloko ba franc-maçonnerie angana et ko ya nango bongo monolithe yango voilà ezaki signe ya boyebi o bakoko na biso ba notcha ba symbole na tous les entrées. Ça n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec une secte. Et sa science. Il y a boyebi, puis il y a beaucoup de il y a aussi kelelo, tout le monde a makomi, tout le monde a parfum, lotus et consort. Si kata voici si pour créer, bah mon monsieur Zakana ya moi si Amnaitel Alaki maman première reine d'Égypte. Yende moto abomba ki savoir boyebi pas vanzaki administration pour être ba koko na biso ya ba bantu ba égyptien bazaki ba matriarca sika na poser ba question na hiéroglyphe ba limboli ya mona hiéroglyphe so tani na vidéo so mona bazo koma ba manuscrit parce que hiéroglyphe si tu veux ezali branche outil na archéologie pour elimbola ba découverte o ba komona na sous-sol et tout ba ko limbola tout le monde, si Thotmoses selon l'appellation à l'Occident, dans la malformation, dans le Dieu à lumière, oiseau ngengela, noir. Ok, tata qui mbangu ezo signifier révélateur des choses cachées. Molobela mabe mabombe na monini. Tout le monde si ba vénéra ki loko na Nzambe, azalaki Nzambe parce que na la dynastie sans wana place utami Nzambe ya pungu. Oyo bakoko ba ndeko belela na ko guider bango. Gouvernement qui dirigé par Yemoko, tu as la Bible. Au roi bana Israël, tamba otambola, Nzambe azaki Nzambe na bango, roi na bango, si maintenant on est baiko pour roi Saoul et consort. Wana siko ba okena una légende.
bazobeta histoire au scène où elle est qui n'était so bozo comprendre parce que c'est écrit au cause avion lelo qui Égypte au monde maman mazolo c'est ça aucun na sous na Vatican na ba bibliothèque là ba tient au bout de tout le monde d'ailleurs je vous annonce que Vatican to pas catholique ba moni que oui ya bosolo ba ko pe ko ma biblia na bango OK ba on ba ki l'évangile ba on ba ki ke mokanda nzambe yango so tataki mbango na minza vende na zo muke wa bike botanga ka buku oyo boko ya mote buku oyo boko yeba boko sosola na buku oyo boko kanga moyibi na eloko oyo ya yibaki très bien moyiba yibaki nini okoki jamais ko traduire ba antiquité okoki jamais ko traduire boyebi ya bato mosusu sans pourtant que aux école wana sans pourtant ko yeba kota wana du au sala berre to ko yeba ko situer ma bouté voilà mais na ki nazo ngako eloko eza moto ya mini oyo to bete na mpe mama bako naza ndeko moko na yambaka lobi mbele bien mama Maria wa botaka Yesu ya mwana Jésus Yesu azaka pe moto moindo mais batebele ba bete na mama bako siko lelo to komi na croix au bisi biso mbuta to kende oleke to kena mabako parce ba imaginer za boye yo boya na pesi nani ataka Yesu na ekoloze yango na olobate na pesi mes condoléances na tous les fidèles catholiques otokolela nganga monene ya Nzambe mokomi moko ya baye noir moko kaka na mokili cardinal Mosengo Pasinya a participaka na effort tomba ko traduire Biblia po batiamu na lingala na kikongo baza banganga Nzambe minene bazalaki wana ba témoin so pona nini bazwaki cardinal Mosengo Pasinya poni bazwaki Camerounais poni bazwaki Ivoirien obi pona nini parce que ezali makomi ya bakoko na ye OK mundela sala mambwazaki onngolo ba papa Mosengo azali non jeune lokola biso biyo kutoza mukolo à l'époque papa Mosengo azali na posa zwane basi amelani masanga ala tapi ba westo na sa pe ba chache pona nini bazwaki ye babia tozo elenge mobali oyo azala témoin ya buku ya ba archive ya ba antiquité ya bakoko na ye tango ba ko traduire yango ba bazalaki wana OK yango moni l'état congolais akokunde no ne wana moto akoza na mabe mais to lo banano histoire pe ya moto siko lokola ba papa cardinal bazalaki na eyamba oyo mondela yaki ko aliéner peuple ko boma bango pe ko zwa richesse ko mema na nécropole ko kata ba fonctionnaire ba militaire mbongo po te Vatican tongama. Tu veux quoi na papa Mosengo un contre tous? Na otika fololo na nga soki na sidisia. Ozo c'est la papa Mosengo sala nini? A participer, a aider les lokota toeba sikoyo nzoka papa kimbangu na 21 atinda ki papa Mosengo. Piège. Bazala wana tangu baza ko falsifier Bible. Bayeba lokuto bosa nini? Baza ko bakisana po mokili ya lobby boko kanga moyibi nelo nini? Aibaki tanto kanga moyibi koko na biso papa Mosengo azali to azali te ah mais oui le nom bazo ko point était tant vérité zoya ezali kama bamba moto mabanga te moto nyoso azali acteur ya film a jouer rôle na ye yo mona ba espion te ba jouer ba tindie na kaba moyi akomi kuna na tango ya nazi les anglais ba français aya komi lokola Asia zo kabamo ah tango ba seconde guerre mondiale ici ba maréchal bakangi bango bato ko bazela pembe obi TV oh yo mozalaki o tomona ki yo ndomoni bakulutu ba papa bayi o to ko tanga komona bango papa mbate babundi etomba ye sika bango boko balobi Biblia Vierge Marie mama ya Yesu seni wana yo lobi Yesu na bali okita tanto komi na Égypte antique babenga ngokuna Yesu Isiris seni wana ya Isiris et kobeta histoire ya Vierge Marie na Christ noir on est-ce qu'en Égypte na rappelé le moko wala ka na mundele na développé na empire égyptien après Thotmoses premier 2 3 contre ba dynastie nyoso yaki seni wana ba africain ba ebaki ke kolo yiso utaki na mabela ba koko to utaki na centre na Sion et bazo vénérer bazo continuer croyance wana
autrement to crucifixion ndé ko bisa christianisme na croyance ya boyebi bonzambe nazo yiso ke lomo na rappelo wa mondele azolia non cher humain na botamikate nano a développer te sika tangu envahissement na ba dynastie ba 15e et 18e et koya pour être l'homme africain à perdre culture na Égypte antique bien sûr et pour ça là grec a développé Rome et comme prison ba ça comparer ba païen au bande ko boma bato ba païen au ba osale la homosexualité parce que kuna les romains et le grec kobota na maman ezaki maman zaki ka pona kobota mais plaisir sexuel il faut osala mona mobali na mobali za bo koko ya l'homme occident. Non, je ne parle pas de Sodome et slogan. Je parle de scientifique. Bon, qui est grec qui mise en ali, mise à bon et on dit bah légaliser. C'est tout à fait normal, normal pour eux, pas pour les Bantous. Parce que Bantou, baza muntu, y a boti muntu, tout monde si muntu, y a liboso, y a sali muntu, yisu. A boti trois naissances, c'est Père, Saint-Esprit et Fils. Et outi jamais, tout le monde dans la scripture on a besoin. Et outi jamais na croire il y a Occident. Ce que l'on dit boetangu izu ezalaki na Afrique. Mundela ndo sambelani. Mundela zaki ko adorer du statut, azaki même pas na sens ya boyebi. Voilà place et religion et kobima na envahissement. Alors, religion et kobima afin que beaucoup ko la bango bazaki nango en Occident, ben est-ce qu'on a histoire il y a Égypte antique afin que ça compare après maladie de peste n'a sauté pour imprimer Bible sikoyo na grande bibliothèque d'Alexandrie tant ba Pierre na zala ki wana na Alexandre pour voir quelques archives qu'on a tout qui directeur ya bibliothèque d'Alexandrie a bisinga que bazoy kaka 3%. 3% de et ça la Bible est sans doute. Bible est la bibliothèque. Bible. Et ça pour référer à la grande bibliothèque, il y a Biblos. Ou ils ont un grec antique. Ou bomba qui les archives. N'est pas ça la Bible. Bibliothèque qui a moqué au côté de la poche. Au moins les lots nettoient dans le smartphone. Vous avez mis canal à carte non. Au côté beaucoup. Mais ils ont téléphone portable. Bible. Alors on a quatre Bible. Il y a des siko ezo beta makambo ya bonzambe. Makambo bonzambe yango ezolobela humanité ezaka ka Bible te ngana za culturel. Il y a aussi Coran. À part Coran, toza aussi na ba ndeko biso ba hindu, toza na ba Bouddha, toza na ba yike religion bi yambe comme beleza na ba buku, mais ezako se référer kaka na nini na antiquité pour bosole mutikuna. Voilà tant to perdre le Coran. Tant ba ko imprimer Bible na Venise. Comme ils ont colonisé le peuple. D'ailleurs, pas Maya, c'est les Espagnols. But ya mokanda les akini prendre les or, les diamants, les richesses et détruire toute l'humanité. Botala film apocalypse non. Voilà. Kanga ba comme esclave ba ya ko construire Europe. Europe est tongam nombo makila et tongam na ko corrompre. Parmi les disciples, les fils de pays où il y a des idéologie formés pour représenter la poété, il y a une quota, une langue, une continuité à l'aliénation et le quoi les années millions d'années de monter. Si quand on a ici tourné dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y a une grande musée il y a Gizeh, qui est place de côté de la pyramide à Gizeh, dans la vallée du roi. Il y a beaucoup participé à l'inauguration. L'inauguration, il y a un grand musée égyptien. Où on vend des objets, il y a tout toute une histoire, il y a humanité, autres comment. Les Japonais, les Sanoana, les solo, les Européens. Afin que quand il y a des Indo, il y a des Africains, il y a des humanité tout ça, et qui t'a pas battu, comme on a tumpa. Donc, œuvre d'art, ndenge osali na discours, oui, on va restituer les œuvres parce que tokoki kogarda mosute comme kotomboka. Directeur, il y a un musée mais le inspecteur européen qui n'a les jeunes au monde qui après bozoni nanga qui osala discours conférence, il y a restitution des œuvres lesquelles na TV5. Bravo parce que premier temps ils ont compris que beaucoup qui jamais regardé beaucoup comme tout longtemps parce que spirituellement comme ils revendiquer. Sikoyo et comme on a kuna na mundele yemo kwa ndimike azana ye auteur ya humanité te ya évolution
ya science sika nde lokola na défendre thèse wana bande babo non to pesi au titre ya docteur honorifique pambate sur la première fois Tot Moses ayeba na tout mo c'est-à-dire Congo azala na même figure na papa Kimbabo ko sangisa lelo oyo botatonaka donc l'Égypte antique et outi na Congo première roi azala ki to benga roi donc base ya nyonso ya monde eza na Congo yango to binga mo boussole na sepela no soko yo mona ka tableau boussole ngango mingi boussole ezali ko eza ko diriger sur tous les plans Congo yango ba benga mo gâchette na ko rappeler le Congo ko tango astronaute ba komi na ligne Apollo ezaki programme ya noir na ko pesa même combo na yeme na ko pesa te ba ke na musée Simon tata ki mo bakuta tous les savants moni mbuta jide kazo se kapo ya cheke ezalaki savant mbuta nouveau c'est ça ko ya bana aussi ko ya combo na sika ce sont des savants au basali ko basali énergie basali vitesse en temps ba ko calculer force implémentaire et tout ba travailler na ba mémoire na sika na nyonso bango ba ko lokola to sangisia et monani ke tata Kimba oyo abaki ke tata Kimba wa ya monana aleka et ko sala na Égypte ba beti maboko na discours ton na lobi l'histoire est za faux to zina na université ba conçoit ba mboka bato to sali tous les systèmes oyo emimi mokinare il est to comme histoire ya mokina solo ba beti maboko to bimi to zu ba photo famille de boromona et puis na vu tableau ya tata Kimba on a tchaki premier homme et continue mise civilisation tableau ya papa Mokonzi Kolo était que président de l'Union africaine ko la mandat des activités et à l'époque na yé comme témoin administratif pour sa politicien et koti na ba œuvre d'art na mimaki et vandi na musée tata Mokonzi yandi na ba pesi titre wana na ba ki cérémonie salama après fona mona na mpungu tolendo avant tout accéder na ba meya ba toge pas baté ba titre ba docteur ba licence aussi ba gradué tous les titres autozotanga et même Afrique n'a rien papa bien dans le bien mutu mususu omoni spécialiste en France spécialiste na boy mais spécialiste qui Congo zakate na ki tete la zakate pourquoi pambate ba ko se référer na rien sur ça mais bino boko mona ndenge ba diplôme ko boka matote ke la mongu ba lelo to moniango conférence nationale souveraine le quoi boyebi tata na ngate bo reconnaître été et lo mo bo bima na mboka te ti lelo échec et monana siko pourquoi pas moto ba ko tangi la doctorat 10 ans 7 ans 8 ans ça dépend pas faculté mais papa wa bela di opai o la zo ki révélation pour a inventer écriture no africain nzoke écriture mando mengala ki omona wo zali na première voilà o nzabe azongi seli babi ma ndombe yo zwa écriture na yo yango yo mais monani kaka na mona somi ya komone na obi pourquoi pas kaka bazoki papa ka bien sûr pourquoi papa ka dena monsieur on va bazwa yetango ba ko sala scène pe ba pese titre monene nganga monene a participer na Biblia eza mabomba ni papa au delà de on a cette journée titre docteur honorifique Magati Kibiso na mosuni na molimo azali c'est qu'on a 2021 nouvelle ère ba ke kopesa mona mboka tata lo wanga docteur mais na mokili ya bapa ya oyo ba européen bazali ba grand docteur à monde na tous les qui vont question est-ce que nous mérité loko ba bi non seulement ba yebi menaye ko na améliorer encore pe na marteler yango effectivement na retour na ngato voyage ki na Italie le même appareil toi qui na ngo moascal afin que momi oyo akenda ki na Italie ba laisser na scanner ba ba biloko ba ndeko lia ba monganza ebimi andoni mfumbo andoni ko passer technologie mon intelligence artificielle ba ko vérifier ça lisanoter batala yango na Lucaville au momi on a basali scan ndé sikabolo mutu ezate mais on s'afficher yango scanner ya intelligence artificielle so yibazio momi ba koye ba même biloko ba ndeko lia ko kende plus loin même ba penser na ba système ya ADN pour faire ADN à moto. Or to visiter musée antiquité to ke ko mona biloko oyo fara ba ndaye kolia abanaye kolata bilamba ko tonga ba kutire boy ko yeba montre ko yeba moto ko yeba ko calculer temps ko yeba ko sala hélicoptère avion tous les maquettes tout est déjà élaboré internet sika tant aux ongi Turquie conférence mondiale la tienne moto na s'est passé voilà civilisation ou tito to Congo ya moni na mona ki na tata Mokonzi Boule na pesi ba papyrus oyo
na memela ki o etikali okota na côte ya République ya Congo pour mokonza mboka pe batindela ki ya ye tata Antoine Tshisekedi Félix. Dans tout ça na memeli campagne na bakulutu sur le plan scientifique ba professeur monene ba papa Kamba Ibwata bazalaki wa tout ce débat te ba bi mona histoire esukité histoire après bino ba on a toujours qu'on découvrir mais yo on marqué histoire mais ezali kolana papa qui m'a obaki wezabo si kaboy nini oyo les scientifiques les historiens les universitaires ba tout nyonso baike bato bitelo biyambi et ko retenir pambate ceux qui inauguration des salami beaucoup aux toi non ça passé ba fouille archéologique les obana na Congo photo et ba christianisme ne samaki ndenge nini c'est ça Nazareta le lenge bande koleka seigneur sobete poto bongisa ceux qui mboka obalobaki ezaki Nazareta ezaki Nazareta ende ya Congo ya avant Nazareta pirate iluselie nyoba benga iluselie midian padi bondianga tata nzambi mfumu mukonzi mfumu Yesu ye tata mwanda velela yeluse Jérusalem nouvelle Jérusalem ya sika oyo evandi pe kovanda nzambe tata mokeli na mfumu mokonzi alingomba kolo Yesu na molimo santo pa molimo santo andeke sika boye okomona teke nde yango bakomi l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé parce que kulu Yesu na boye ya liboso azalaki noir azalaki mokongo azalaki awa azongi na deuxième venue ndenge lobani na Esaïe eketi na ba nouveau testament ba prouver en Égypte ngaite azongi encore mais on a bima me condoléances pamba te nganga monene papi wa Rome oyebi ete Jean Paul II nganga monene bato baki na Biblia awa tango ayaki na Congo na Congo ayaki Zaïre akendaki tina Angola lobi oh baindo bolimbisa biso to loba na bino vérité Yesu azali moto moindo kututina koloba boye sika boye abotani au nord de l'Angola tant que kota le nord de l'Angola to moni kamba ba chercher ba kende ba kuti tout est accompli ndenge komami na Biblia Congo na ina ki Congo dialunga na avandi un villageois alia kampanga alia kamfumbwa akenda université te akenda potote mais azolo ba minoko nyonso tango a vieillir loboko ekatana ke 20 na kwa ekomi kolenga a gagné na 2000 ans Noël a pésu même calendrier romain ce beau beti ango botala ndenge yiso bota mani na janvier et puis yeso en place à botami azaki na hiver jamais kuna hiver ezalaka tout ça est choqué fallait yeso bota na France Suisse pas ba yiko ba boyebi ya bato tout na ba pôle nord on est consort mais yiso botami na pays où mvule betarate Mali ya la raté mo ya la kaka. Pourquoi nzoka soko ke ina mbanzangu après ba développement ba premier changer mais na mbanzangu glace koyaka na Congo na est Mali le bando koya ata kutu ke changement ba tomba na est ba bien on est éternel grand moko ezali na mbanzangu soko koti okende tisuka te et ma wapi et on son océan on les a mabomba mindele ba kena ba découvrir ba limwa eza bokoko mai moko ezali na ba mbisi emona na zoba na Congo 3 minutes comme na mbanzangu na noka ya pamba ezola sa porte à ville sainte bilembo ezalaki soki oluka na Israël le ba chercher avant tout ça la rencontre ba kendaki na Jérusalem bata la place ba na Israël ba katisaki Josué temseli moi mira Jéricho ba moni en camp il y a un camp élément archéologique ozo prouver bloko wana ba luki na ba misé kotala ba Israël ya solo so bazalaki ba mindele o histoire ba ya ba Israélais si réellement ezalaki histoire ezana ba musée réservé non bazomona kaka Shoah et tout non mais eza noir merci on est eza noir eza noir il y a on a yiko bisonga za artiste ceux qui osent peindre bon talisangai batata ba mama aza mwindo lokwa likala nazo voilà babenga rango ton babenga rango ton c'est-à-dire tant oza ko peindre okozwa noir ntunté et komona na te yango batiaka la lumière équilibre la couleur va peintre va bien merci beaucoup voilà ils ont tellement ébellé mais tu n'as pas tellement ébellé retourner trop continuer parce que c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui vous êtes docteur Oyo Mokili Mobimba parce que place aux arrêts qu'ils na mboka ya Kambate il y a na Kinshasa qui place au Mondele Mokazali à Chema Kamene Yoye Obimi un héros dans l'ombre au Télémi bon on peut avec beaucoup incliner Moutou bah ce titre yo mo retourner que est-ce que nazo mérité à moi
Bango Baby comme mérite vraiment vive félicitations à vous. Docteur Loanga, il est tombé Mobongo parce qu'il bâtit tes os à la tête. Non, ngala walinga kobenga ngai Tata Loanga, Tonde Loanga. Ba titre ezana tina moko te. Pour ceux qui tanga ba titre ba ibazwa ngo ba leki ebele. Kasi na sepelaka zoba soka ko ngota musamuta maele komi changement temps lelo total asinata maman mbuta kwa kiadi akei ko bongisa okende nae directement to moni ba inondation to moni pacte éducatif et bongoli o ba benga ngo liquide métallique hein o ba benga marque de la bête vaccin. Moi ya Moïni ou c'est les 10 familles qui dirigent le monde, le président français a téléméné pour être activé à moi puis a bêta bateau et ba exterminer population. Ngana woloba boyna ba diaspora ils allaient marque de la bête. Vaccin, c'est pour tuer l'humanité. Biso toza ba bantu. Programme on a basé pour na ko éliminer ba bantu. Pas baté ba yebete autant mbongo na yango na osuki sawa. Ezali mbongo oyo ya ba or, ba diamant, toutes les richesses, les œuvres d'art. Yango photo kende déjà na procès. Tant aux en a procès. L'Europe et kokoka jamais kozong c'est l'Afrique mbongo na banda 1800 et procès universel ti lelo ba œuvre d'art na tuza voler vanille et ko itaka mbongo so futa 50 so 25 euros multiplié fois ba nombre bateau ba yaka ba millions d'années par an to kenda ba 1800 Belgique nous doivent l'Europe la France l'Angleterre tout le pays où ezaki na colonisation et yaki pour na peuple tous les religions ba païa et yaki pour être développé au monde te ozaki na oyo qu'est-ce qu'il faut faire tous changer mibeko ya mboka na biso na lolenge ya ba congolais d'abord intérêt à Congo totika basiloko tokota na fond ya culture de komona mboka na biso et de développer plus boka. Voilà, il y aura toujours à dire ici. Merci beaucoup. Papa Loanga. Qui tu aussi qu'on a fait de la Junamoni qui tu yo vandeli kasité o komona te croix avant Jésus-Christ. Ozo qui tu ouais. Qui tu es allé collection et qui t'a dit na bakoko na ngai tolobela ki on e bandeli biso tozali famille ezana ba collection les collection soit to bito tchamo longueur soit to bito tchamo na mosolo c'est des millions eza ki choyo ba roi to ba kitani na ngai bakoko na ngai ba vandelaki eza parmi ba collection pona olakisa bana identité ya moboye oza mwana tata kimbango toi na 100 voyez touti toza ba n'importe qui te koza la Congolais faut être fier Congolais nyo soit avec sa bana kota na ye to mema bana ba mise to la sa bango boko eza bondoki te ndenge ba binza lelo zote ya bino siko so ezaki bondoki ndenge nini mundele ayisi bino pesa ngole ka tumba na tervenen roi Léopold de Bibo kende bote ya bango eza mabe babwa katoto ndisango na nécropole tango bakoyeba ke bike wana eza bandoki ba otika culture na bango biso to ko remplacer wana Belgique ozanga eloko koliate wana tokotonga ba batonium tokosala ba banque bakokoma beskaf tokonyata bango yebisa bango ete esengo na moto azokufa nzala bakobome na est bako violer bana babele bakotuta na maboka esengo na yepo akomona lola mawa na moto avandi azokosa peuple na kombo ya religion na kombo ya civilisation ya bitelo ya kokota lifelo. Ok, sur les contraires, et tous à la bien, tout bika na mboka na biso, Congo pour les Congolais, pas pour les Occidents, pas pour les occupants, pas pour les têtes. Mais tout limbi sans motonios. Merci beaucoup, Papa Loanga. C'était un plaisir d'être avec vous. On a toujours à apprendre quand on est avec vous. Moi, maïe les bakisama kaka ndeti lelo na zupena ya mutu ya isusu. Ya lelo senga imato kita to za boye biwane lega flash. Ba question à bato to moni ke no to kende to organiser ba conférence. Vraiment. Na moni ke mutu so azuyaye. N'hésitez pas à commenter, liker, poser vos questions. Le numéro de Papa Loanga est affiché. Vous pouvez aussi envoyer pour battre bébé. Ah d'accord. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre entretien avec Papa Loanga. On était ici dans le centre de recherche d'art qui va mon ami Loanga. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe de Chemsu Télévision. Merci à la réalisation de Denis Jumosolo. On est arrivé à la fin. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Chemsu Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Au revoir. Au revoir. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake
eye na idéologie ya sika. Donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital. Bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire. Donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement. Na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia. Na Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Na Misunga ta santé c'est gagné. Alors na clinique Misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière Kembe ezali ezate. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutupasi intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le Biko na bino et Sengo na biso.